Bonjour, bonsoir, Nabalandia 3 Exa Production TV. Bienvenue dans les artères de Kinshasa Mokola Lelo. Bienvenue dans l'émission Nabiso Mokola Lelo. Les artères de Kinshasa Mokola Lelo, ils ont eu le sous na commune à Bumbu. Commune à Bumbu, plus précisément dans le quartier Kwango. Bokota pour s'abonner, pour partager, pour liker. Bien pour comment on a dans un croisement, il y a Avenue Mafuta, na Birmanie. Ceux qui ok, à droite na biso, aux c'est le mbao, tout droit ok, comme na Bumbu, maison communale à Bumbu, deux Birmanie, Otobanda, Avenue na biso à Liboso. Oyo ekozala avenue Feshi. Birmanie nde ezokabola quartier Lukeni na quartier Kwango. Bana Bumbu koza wapi? Bumbu na bino botika kala yango oyo direction ya Birmanie yango oyo. Comment asphalté, bétonné. Tobandi balabala na biso ya liboso yango oyo Feshi totiki Birmanie tokoti Feshi bokota bo s'abonner bo partager bo liker Feshi yango oyo keda libanda mboka kala 10 ans 20 ans ebisu ndenge balabala Feshi komate Kenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et puis sous ndenge Kongo komate. Les artères de Kinshasa à 3 Exa Production TV. Et kolakisa yo quartier na yo tika kala. Oyo, tu as le boss église Bima à quartier Kwango. Bana balabala Feshi yango. Tobandi na balabala Feshi na Birmanie. Tozozonga nango vers Asosa. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na abonné na biso, merci na bano na abonné. Yona no s'abonner te sala yango po ozanga ka ba vidéo na biso te. Awa to bini Asosa. Balingi
toye kotambola na quartier Kwango. Bana Kwango boza wapi kabali solo pesa sango na moninga amoni Kwango na biso totika kala à 3 Exa Production TV totiki feshi tokoti mawanga la parole, retournons tous à la parole. Tout dévoté mon massé, et que mon cona lobi, tous on a le bana mawanga na bino kotika kala yango oyo bokota bosabone bopartage bolike bana mawanga bokota kabali solo pesa sango na moninga moni lupango na biso na moni balabala na biso na 3 Exa Production TV bana gal bumbu na bino kotika kala ya moyo lelo to na quartier Kwango l'isoume comment nango perfectionné Makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso bana balabala mawanga yango oyo na quartier Kwango tobimi na mawanga Birmanie yango oyo en face na biso quartier Lukeni yango oyo à gauche na biso lelo biso toye kotambola na quartier Kwango otala béton esuki awa tikali na 3 avenues oyo béton nano ekoti te na Birmanie awa toza na croisement ya Kulumba Birmanie tokoti balabala Kulumba
avenue Kulumba yango yo bokota Kulumba na bino botika kala tokoma kotrahi sankutala nsima o yeso yo yesu zonga na yo bana Kulumba bokota bosabone bopartage bolike Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na bana Kulumba nyonso Kulumba botika kala yango yo bokota osabone pesa sango na moninga namonaki balabala Kulumba na biso totika kala Kulumba yango yo koleka biloko akonya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye biso batoto bana kwango tobimi na Kulumba asosa Kulumba asosa yango oyo kaka ndenge tolobaka omoni balabala na bino te omoni lupango na bino te komela biso Saint Antoine paroisse Saint Antoine de Padoue yango wana kabali solo pesa sango na moninga namoni église na biso paroisse catholique na biso tosambela makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionne makambo toboya kilobi ekomi autorise bana quartier Kwango yango yo tokoti avenue Mukoso entre Kulumba na Mukoso et na avenue moko ezo déboucher na asosa te tokoti yango te awa tokomi na Mukoso avenue Mukoso yango yo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye
Bana Avenue Mukoso, bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Mukoso yango yo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie akuta dire. Merci na pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Merci pour notre soutien. Bana mukoso yango. Bana Avenue Mukoso yango yo na quartier Kwango kenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge ekoma te. Mukoso yango yo tobimi nango Birmanie. Bien beaucoup remarqué ngo etikali kaka 2 avenues awa po Birmanie mobimba ekoma asphalté. Merci abino balandi na biso nyonso bisika bozwami. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci na papa na biso Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Awa tokoti balabala Kiri. Balabala Kiri yango yo. Kabali Solo. Pombato de Tukin. Thierry Chako Omokoko. Wanangwaka. Lelo toyeko sekilisa pe bana Bumbu na quartier Kwango. Avenue Kiri yango yo na quartier Kwango. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na lelo. Bana Kiri
Kabali Solo, Panza Lien, Pesa Sango, Yebisa Bagalo Nyonso que les artères de Kinshasa ya mokolo lelo ezalaki na quartier na biso lycée Minzoto yango oyo otanga na lycée Minzoto yango oyo na avenue Kiri tozobima nango vers Sosa. Merci na intérêt particulier oyo bozo accordé à l'émission na biso. Totiki Kiri tozui à Sosa. Awa tokomi na croisement ya balabala Kibunda na Asosa. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Totiki Asosa, tozu Kibunda. Tozo kene nango vers Birmanie. Balabala Kibunda yango yo. Bana Kibunda, Kabali Solo, Kibunda na bino botika kala yango. Merci na maman Wivine Lukonga na Suisse. Patrick Bokolomba Mpela. En France, les artères de Kinshasa yango yo lelo. Na quartier Congo, na Bumbu. Quartier Congo, avenue Kibunda, tozobi manango vers Birmanie. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Croisement Kibunda Birmanie yango yo.
balabala Birmanie, béton na béton. Bien beaucoup comment on a TV za radio te. Koleka biloko akonya alamwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye awa tokoti Gana Keti balabala Gana Keti yango oyo bokota tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retourno tosala parole retourno bana Gana Keti oza wapi Gana Keti yango oyo des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, commenter, benga. Vous avez une suggestion, vous avez une proposition, benga biso. Numéro yango est affiché. Gana Keti yango yo na quartier Kwango soki botali na ba vidéo na biso akala okomona tosi tosalelaki bino quartier Mbaki, quartier Mbandaka, quartier Mai-Ndombe. Lelo toye na quartier Kwango yango omoni balabala na bino te omoni lupango na bino te benga biso komela biso tokozonga yo pe omona balabala na bino bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ah, tu vas Gana Keti. Dans le quartier Kwango, commune ya Bumbu, spécial Bumbu lelo. Bagalois na bagaloise, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tobimina Gana Keti asosa yango oyo Gana Keti asosa tokoti balabala petit yango oyo bana petit
Botika kala yango yo na quartier Congo. Kabali solo. Omoni lupango na bino, omoni balabala na bino, komela biso, benga biso. Ba appel na bino nde ils ont encouragé biso. Orphelinat Ifaso et Ekuwa yango yo orphelinat Ifaso. Balabala petit botika kala yango yo sali 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Yebi lisusu ndenge ekoma te petit yango. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na abonné na biso, na banon abonné. Merci na communauté 3 Hectares Production TV Mobiba. Et l'autre est kosapilisa pe bana quartier Congo na commune ya Bumbu. Ah, tozana balabala petit. Balabala petit yango yo tobimi nango Birmanie. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Birmanie yango yo tolobi Birmanie nde ezokabola quartier Lukeni na quartier Congo. Sayo nde ezokabola quartier Lukeni na quartier Kasai. Ah, tu vas na Birmanie. Bokota. Okay. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Balabala Kimbongo yango yo. Bana Kimbongo boza wapi? Le pasteur Godefroy Azana raison. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, Kimbongo yebi susu ndenge koma te Kimbongo yango. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Bana Kimbongo boza wapi Kimbongo yango. Ama
Coucou Kuzaya, merci. Kimbongo Yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na mama Coucou Kuzaya, mwana Kimbongo Tongo. Mama Coucou Kuzaya, Kimbongo Yangoyo, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Kimbongo na bino botika kala yangoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Tobini na Kimbongo asosa yangoyo. Balabala lukula yangoyo, bana lukula boza wapi. Lukula na bino botika kala. Merci na mama Coucou Kuzaya na France, quartier Kwango yangoyo. Awa toara balabala Lukula. S'il te plaît, retournons à la parole. Balabala Lukula, tozoke nango vers Birmanie. Bana quartier Kwango, bomoni quartier Kwango na bino botika kala. Bomoni lupango na bino te, bomoni balabala na bino te, benga biso, komela biso, tokozonga. Dope omona epa na bino balabala Lukula yangoyo na quartier Kwango Kabali Solo. Merci na babone na biso nyonso
ba oyo nanu ba s'abonner te bosala yango bo activer cloche ya notification pose bozangaka ba émission na biso te. Lelo les artères de Kinshasa na quartier Kwango bokota bo s'abonner bo partager bo liker tobimi Birmanie yango yo wenze oyo ezalaki na kati ya balabala banda basala bacha makadam bacha beton awa wenze ezonga mwa nsima bateti bazangaka te me okokomona oyo azoteka na balabala bana ngiringiri bana bumbu boyebi kote na bino bien. Merci na bino nyonso na intérêt bozo accordé na ba émission na biso. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi bana yasa balabala yasa na bino botika kala yango oyo après lukula tokoti yasa yango oyo mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba bana quartier Kwango awa tokomi na balabala yasa tozo avancer nango kabali solo ovanda na yasa obotama na yasa oyebi susu ndenge yasa ekoma te yasa yango oyo sagesse avec un ennemi frère donc on m'a pas trahi sans goûter la sima oh yeso yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu ya kana yo ipambole balabala kwilu yango oyo kwilu nde ezokabola
ngiri na bumbu yango tolakisi bino ntango tokoya prochainement bokomona mpe balabala kwilu bengaki lupango koteka yango parcelle à vendre yango eza na 28 mètres sur 40 awa na Kinkole. Na Kinkole so komi kaka na château d'eau otuni kaka avenue Djika bomoni bino nyo espace ezali yango yo espace yango ezali botungisaki trop yango yo espace eza soko lingi osala salle de fête soko lingi osala flat oye yango yo awa nyonso tu bomoni awa yango yo mobof Chai Clément mobof Poupon yango yo donc tozokende ndenge ezalaka kaka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 donc yango wana donc eza déjà cadastré mikanda nyonso tout ya leta ezali osepeli nango ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana tokei toverifie makambo nyonso tu soki oza na avocat na yo aye totali bamakambo nyonso tu mikanda cadastre ezali toke na commune na bureau ya quartier donc yango oyo 3 d'exa bandi makambo na ye makambo yango ebandi awa toza na château d'eau na Kinkole bomoni avenue Djeka frontière ya Baumbu na Djeka yango donc oyo yango oyo botunaki naza na besoin lupango na Kinkole toyebisaki ozela yango oyo omoni terrain yango oyo obengi na numéro eza wana okota contact na biso tokoinforme yo makambo nyonso tu ndenge ezali bomoni eza bien clôturé bomoni quartier ezali bien érosion eza te mabulu eza te donc so kominika na Kinkole okiti kaka na pont wana na pont na virage ozwi kaka moto olobi na mwana moto tikanga na château d'eau ntango okomi na château d'eau wana otuni kaka avenue Njeka eza wapi oye na avenue Njeka oye bon awa sikoyo namoni namoni bandeko na ngai awa okopesa ngai kombo nani kombo na ngai Augustin Kamba oza ancien ya koto ya quartier oyo bien ndeni toza biso kaka na quartier oyo bon tomoni kolo lupango atie lupango ya vente ndenge ezalaka kaka yo tokopesa biso éclaircissement lupango eza na problème mpe eza na problème te eza na problème te tomoni problème eza te donc bino nde bovandaka problème eza te donc boyebi mpe mokolo lupango bien ye moto atindi biso donc tokutana na bino mpe bana quartier tobimeki mpe kose renseigner mpo lupango ezalaka mpo somba ifo tuna nano tomiki kotuna mpe bino bobi bon problème eza te boyebi mpe kolo lupango très bien boyebi ete boyebi très bien wana donc boassire biso ke problème eza te bongo papa kombo nani kombo na nga Jansi ok donc bio boyebi kolo lupango très bien conflit eza te nini eza te nayebi nga nde nazawa makambo nyonso nayebi likambo moko te eza ya mabe so moto alingi aya awa lokola ndeti ngai nakomi motu alingi aya so olingi oya ozwi kaka transport okomi na arrêt na virage likolo apon ozwi moto oyebisika moto ya moto otikanga na château d'eau oyo eki nzela ya Kibomango village sokola bakotika yo wana nde okozwa sikoyo adresse ya bien okotuna kaka wana bakotika yo place lupango eza ok merci
Bon, toutefois, le roi a un numéro Ezali, ma caméra surtout Ezali. Si on a comme un château d'eau, on a Bengi, on a indiqué ici, place comme Moni. Donc, aux hommes bongo, et si la camabelle, si la raté. Au sombi moueloko, et si la souvenir, quand on va venir à lobby, il y a Bana, il y a Makambo, belé. Donc, il y a Ngoyo. Moni, parcelle, on a bien clôturé. Tout, donc, Moni. Donc, il y a une dimension. Dimension est 50 mètres sur 27. Longueur est 50. Largeur est 27 mètres. Donc, yango awa osombi ocheka portail kaka esili bando tonga. Bomoni avenue est bien. Pas d'érosion. Mutuka pe yango wana bomoni mutuka kotaka. Mutuka yango wana ezokota. Tozwaki réclamation à bana Bumbu dans tout ça le quartier Mai-Ndombe. Alobi bamonaki balabala na bango mosusu te na Mai-Ndombe. Lelo toye kobakisela bino babalabala oyo etikalaki na quartier Mai-Ndombe ndenge toza kaka na Bumbu. Bokota kabali solo tolakaka pe tokokisaka. Ah, dans la balabala Kwilu, en quartier Mai-Ndombe. S'il te plaît, retournons à la parole. Balabala Kwilu na Mai-Ndombe yango yo bana quartier Mai-Ndombe. Après avoir constaté le quartier Kwango, tobani nango à partir de Feshi, tosilisi na Kwilu. Awa tokoti balabala Kwilu po bana Mai-Ndombe pe bamona Kwilu na bango batika kala. Kwilu yango yo kabali solo. Bana Kwilu okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans ebli sudenge balabala Kwilu komate Kwilu yango yo. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Et que mon cona lobi, tous on a nali le Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Kwilu yango yo tobimi na Kwilu Shaba bani nango à partir ya Asosa Wazma Kwilu Shaba yango yo bokota bo s'abonner bo partager bo liker. Merci na bana ya Mai-Ndombe. Awa tokoti balabala Yasa
Merci na maman Coucou Kuzaya na France balabala yasa tobani nango à partir ya Shaba tozozonga nango vers Asosa balabala yasa yango yo kenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans oyebi lisusu ndenge balabala yasa ekoma te balabala yasa yango oyo bana yasa na quartier Mai Ndombe tobandi na balabala yasa à partir ya Shaba tozokende nango Asosa Kaba lisolo pesa sango na moninga yasa botika kala yango yo yasa na quartier Mai Ndombe bana yasa boza wapi bo partager lien bo commenter bo s'abonner bana yasa yango yo bokota bo s'abonner bo partager bo liker Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. bana balabala lokula balabala lokula yango yo à quartier Mai Ndombe bana lokula bokota bo s'abonner bo partager bo liker tobandaka pe tosilisaka tolakaki ke tokosala deuxième partie ya quartier Mai Ndombe
yango toye kobakisa yango na quartier Kwango. Olie tosala mai ndombe deuxième partie parce que yango tikalaki na 4 avenue ya Pamba, 4 ou 5 avenue yango tobakisi yango kaka na spécial Kwango. Awa toza na balabala Lukula. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Bokota Kabali Solo. Les artères de Kinshasa ezongi mokolo lelo na commune ya Bumbu, bana Bumbu, bana ya Gal na bino botika kala ya ngoyo balabala Kimbongo yango yo après Lukula na Kimbongo na quartier Maindombe. Kabali Solo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 Exa Production TV na émission nango les artères de Kinshasa yango yo ata na balabala Kimbongo. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka
Retour à la parole, nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tobandi na kimbongo na shaba tozozonga nango asosa croisement kimbongo asosa yango yo bokota bosabone bopartage bolike kimbongo asosa yango yo. Merci na bino nyonso abonné na biso na banon abonné. Merci na ndenge bozo partager, na ndenge bozo liker, na ndenge bozo benga. Tokoti balabala petit yango yo na quartier Mai-Ndombe. Mai-Ndombe botika kala yango yo. Bokota bosabone, bopartager, boliker. Kabali Solo, les artères de Kinshasa, les gens qui sont sous la bombe na biso. Des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Merci beaucoup na pasteur Jean Didier Kunda na Texas. Merci na maman Coco Kouzaya en France. Merci na Pombato de Toukin, Thierry Chaco Omokoko en France. Merci na maman Vivi Lukunga en Suisse. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soda. Na maman Bijou Mambuta na Irlande. Patrick Bokolomba Mpela ya ba Patrick en France. Tobosaniote. Merci na papa Sano Bakala Jakuba. Coéquipier Nanga de tous les temps. Merci na Géry Tsumbi. Zoé. Na Bosaniote. Glende na Tantine Massamba. Coéquipière d'Abisso. À tous les temps. Merci à l'équipe technique Mobimba. Il y a 3 exemples Production TV. Merci Nandenge. Olanda Kibiso. Petit à petit, toujours qu'on est vers la fin. La émission Nabiso Mokola Lelo. Oyo Toyaki. Kolakisa bino quelques balabala. Ya Bumbu. Toyaki lelo otambola na Bumbu. Bumbu na bino botika kala toye kolakisa bino yango. Yo moto omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te.
benga biso komela biso tokozonga yo pe omona epa na bino bokota bosabone bopartage bolike toza besoin na soutien na bino ezala financière ezala matériel ezala appel bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo ya lelo oyo toyaki kolakisa bino quelques balabala ya quartier Kwango na quartier Mayindombe omoni epa na bino te omoni balabala na bino te komela biso benga biso tokozonga oya komona pe epa na bino Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso tobandi a partir ya shaba tozozonga sosa soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Koleka kolia balangwe masanga koleka molimo sa